Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Et puis à propos il y a mariage, Bible et lobby. C'est lui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Mais les lois sont là, papa belé pour papa la bonheur na vie, papa la ne malédiction. Et ça n'a pas si na vie. Na yebite za na pasi ya ba très impoli. Mama permettre na yebisa yo. Bolingo eza po ba latissio alliancité. Na monde ya bolingo faut respecter ba semeki na yo. Eza na basi mususu ba bala ye. Libanda ya mwa mobali na ena bana mona famille ya mibalo kwa binemi. Nengi na yebisa yo. Omoni mobali oyo zobeta tolo mobali nanga azana muto abota ye. Mama ozana droit ya ko respecter mama bokilo na yo. Yo komo kanga mama bokilo no ndoki. Eza na basi mususu ba komo pimela na basemeki na bango biloko akolia. Biloko akolia eza toilette. Ti yo kabaka to kansaka nini. À propos ya mibali Bible lobi homme aimez vos femmes. Mais les lois mibali ya ba infidélité. Les loba sebele ba komo sala ba komo déconner. Eza faute na bango eza infidélité ya mibali. Papa, est-ce que olingi mwaso yo obimila oyo obimila okati mwaso asa na ndako asa esclave na yo nangi na yebisa yo mwaso yo bali ya Zakarido adakute mobali a mérité pesa mwasi ne respect mobali a mérité a considérer mwasi na ye yo finga mwasi no na miso bato osambisa mwasi na miso bato na quartier yo vanda olinga surtout ba papa ya poto na ba téléphone na bango nyonso baza na 4-5 basi na Kinshasa yango ekirino ngiri me emoni sabino pasi. Papa tozana nous sérieux ndenge nini obala mwasi ya Facebook ndenge nini ondimosa na mwasi mariage oyebi bisaleli bien te à partir ya lelo mariage ezalaka un commun accord mariage eza unité soki boyokani botambola à partir ya lelo koboma nzoto mpo na mariage te soki esimbi te bokabwana mais basi il faut respecter basemeki mibali infidélité toboyi bino yo mbongo ebele te kindumba ebele pe mibalo abandumbe bele banzoto kuteza bango makasi te yo tiki mwasto na poto ye na ekirilo ngirima yango ekirilo ngirima eboma bapapa ya poto yango ekirilo ngirima bandimi babilo kwa voya sambwisi biso tokotika te bokotika te me bobela baboma 081 375 2794. Papa ozana doit respecter moi sina yo. Maman ozana doit ko respecter mobile na yo. Papa boti ke kirilo ngirima. O moins ne kirilo ngirima ba bilo kwa voya sambisi biso. Ba comme ozo ba papa bela poto ko publier ba bolumbu na bango. E kiriwa na ba okana ba sambisa. Bati ka basi ya Facebook. Botika mibali ya Facebook. Ba jeune garçon botika ba maman. Ba jeune fille botika ba papa. Fier au sala kanzoko vivre na ba tata mukolo za ta la sonité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.